Bonjour, bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien. Bon déjeuner de ce matin. Shalom, 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 ningana, bandikonanga. Shalom, 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 bandakuna. Bonjour, rebonjour, bonsoir et bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote, ebele, bisika, bisubino. Boboto Bondeko, Nakati Yamabota Nabino. J'espère que tout va bien. Moi aussi, je me porte à merveille. En tout cas, aujourd'hui, c'est lundi, hein, vraiment précisément lundi. Voilà, total allélo, le 27 novembre. Tout ça, on a combien de jours pour tout ça? Moi, novembre, ici, là, les 30. Donc, on a une semaine où on a décembre. Voilà, donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Hein, que Dieu nous bénisse aussi, afin que nous puissions entrer dans le mois de septembre avec victoire. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons développer? On va parler un peu, il y a Maloba, il y a Bunzambe. Voilà, qu'est-ce que Banana Nzambe, parce que Bouébinga Mondalinga Maloba, pasteur, j'aime bien analyser, voilà. Alors, on va analyser Maloba, il y a pasteur, voilà. Pasteur Moïse à Lobinini. Après le concert de Fali, et Lokonin et Salama. Et puis, Nalinga qui vraiment a analysé en gros. Parce que, Batebele bazarape na badouta, est-ce que prophète Moïse, pasteur Moïse, tant aloba ba prophétie na e, ezakaya solo, ezalaka makiona, oyo alobeli en général. Alors, on verra ce qui est salami, et puis on va voir les kamnini et kozala. Parce que jina vraiment na kosak na solo ki na avant concert a Fali makambo ayebisaki nga ekokisami. Alors parce que biso toza ba pandisango na koyi koya te liboso na bino nazwa bino parti pris na lobaki concert a famille Fali ko betama boye boko lobaki la danoise azaka warrior, la danoise azaka boye. Yango toyaka toujours ko analyser kota ba combattant et aux nini kota Fali et aux nini ndeni to lingeli ke eleka. Vraiment to lingaki eleka makile tangate physiquement, makile tangate, mais malheureusement spirituellement makila ekotanga, il y aura des morts après, il y aura beaucoup de choses. Alors bande konanga ezala euti na munoko nanga te, euti na munoko na bango. Respect na ba chef coutumier na biso, et puis to kia na lombango to pesi ba salam alaikum na bande kona biso ya ba musulman. Puis matondo na bakimbangiste, toute tendance confondue, bozan na se sous les barbares, vraiment bozala na kimia, moi kopati, moi kopa ya café, et ça va bien. Et pourquoi pas un peu de jus d'orange, pourquoi pas bamsoupe bamelaka jus à mangue, bamsou jus à tomate, ça dépend. Et le koni olingi et ils ont testé kitoko na kati ya munoko na yo tango zolanda émission. Like émission bandeko na ngai, partager yango makasi et osala bien, partager l'émission et ça la ke tango toko silisa émission et toko bomba yango archive. Ce qui t'a souhaité makamba lobi kokisama, mais ce qui est ainsi dit l'Éternel et que batongo va se repentir na bangote au moins que et vous en a problème, alors et vous a problème, alors et kokisama tokozongi la bino tolobi ki alobaki boy parce que maloba on a tiango pe na TikTok et vous a coûté facile pour na kozongi la yango ce qui na tiango na analyser yango. Parce que naza fan na été binazalaka fan ya Jésus-Christ de Nazareth, mais ezande parce que alobaka likambo ya mira esa alobelaka yango ekokisama, alobela makambo ebele ekokisamaka, oyo alobeli pe lelo soki eza sentiment ekokokisama te, mais soki eza ainsi dit l'Éternel ekokokisama. Alors bolanda yango na bokebi nyonso tu ekozala bien makasi. Nati na non message, on doit insister, makasi, voilà. Je te rappelle, s'il te plaît. Voilà. Donc, bande konangai, bolanda na boke binyon soto, to yoka yango.
En attendant, Bolanda, tout tchango, ava. L'homme de l'église, mais quand même, la réalité aussi est qui le peut intéresser. Bishop est patriote. Normalement. L'artiste et musicien Fali Poupa, autrement appelé Aigle, a fait bouger Arena. 40 000 places assises plein. Explore bon les amis l'église à l'époque. Bakutino, Sonic Kafuta, Denilesi, parce qu'on remplir stade, terrain, mais le Keming n'a qu'un musicien. Dans le tel spectacle, on a fallu réunir les gens malgré les attaques, les menaces à ma combattants, mais la sécurité était au rendez-vous. Au moni gens plein de mon abattu, au quota pour siffler la musique. Et tant que homme de monde a non, mais j'avais déjà prophétisé. Quand même, n'habitez ce qui, avant de répondre, au channel image, on a extrait tout à l'heure, on a dit que malgré ma combat, malgré menaces, il y a des combattants, mais il fallait qu'on remplisse la salle. Pourquoi? Parce que diable, Satan, il fallait qu'on ça, prophète, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, va comprendre que l'apôtre Moïse c'est un prophète. Na landi ba prophète ebele na ba chaîne ebele mukolo wana makile kotanga na monaki boye est-ce que makile tangi mais betami sans incident na zolo est-ce que yo qui makile tangi mais moi j'avais dit il y aura 500 morts ya tête que bato ba kufi na katité il faut landango bien mort physique na lobaki na pesa ki par exemple na lobi mort ezali bakozwa ba ame ya bato bato babanda omona pe muto akei akufi mort subite muto akei peut-être il faut pas ta partie wana ocha yango on a lobaki permet ya ba mort wana plus de 500 personnes kokufa na kati ya concert te na précisa ki yango il faut eza mort physique te oui et mort spirituel c'est-à-dire et puis komona muto azongi asa kufi muto otambola mort vivant na lobaki yango na bato bakote na salle wana mais voilà bande konangai. Quand on parle de la mort spirituelle, il y a beaucoup, mort, la mort, quand, attention, tu as à l'hôtel au Koufi, alors, la mort, ils en a plusieurs domaines. Cause à la paix, mort financière, vous avez son makokité, balongo luango, et cause à la paix, mort physique aussi. Tant que ici au Beti Libaku, ils ont capé belé pour vendre comme on a outil concert, baluki na voiture, koufi, outil concert, kenanda ku, bandi tumba, mobile ya bois qui moi si na fenêtre, moi c'est à koufi. Quand outil fait un concert, yenanda ko comme une compréhension, yo mutu boye, yo ndoza ki boye, donc il y a beaucoup de morts, ezaka makambwana. Alors, le prophète Moïse, a l'obéla kiango, ngape na yoka kiango, na epaya Jérémie alobi, il y aura des morts, et il y aura plus, moins 500 morts. Ngamo pe na solo la kinae, alobaki ezalaki ba mort, et la kisike, ba mort spirituelle, pas sur place, mais tant boko kende bisika na bino, batu bako kende kokufa, mais tous ex, toza na ba preuve, parce qu'on ne connaît pas ces gens-là. Ce qui année passée, to kangama na likamba mutu moko akufa parce que to yeba ki mais o pe ba kufa kana na période joane belé to tikala ko yeba bango te. Alors bandi konanga to landa na boke binyoso ti place akoloba ke ba journaliste na ba chroniqueuse oyo bazala ki na ye oyo batambola ki na ye, il y aura aussi des morts entre eux. Alors parmi na bango ceux qui est salami, des places pour le baquet prophétie en Zambé et Kokisami. Mais tout kosenga na bango, yamon na koloba beau partager. Ceux qui li kamboy kwei, to prier pour na bango. Et puis to salani bango, mo pe ba sambe la pour na bango. Nzamba zakatu nzambe ya mawa, akolongo la yango. Mais ceux qui te, en tout cas, prophétie Kokisama, ndenge Kokisama ki, na oyo ya miraesa, na misusu ebele, oyo a prophétisa. To continuer. C'est déjà sacrifié. Mais si le problème est dans les prophètes et belé, qui makile kotanga. Vous voyez maintenant confusion et un monde prophétique. Vous avez des places, il faut comprendre qui sont les vrais prophètes, qui parlent vrai et qui ne parlent pas vrai. Alors, belé c'est vrai, bini, zongi, selon ça sacrifié. J'avais dit, il y a plus de 500 personnes au bazar sacrifiées. Na foulouane. Na foulouane. Ba am na bango de G ses amis. Au remarqué entrée na ye.
entrée na ye Fali. Tango azo kota na concert lobi na butu. Oko remarqué ce n'était pas le Fali. Obiso toyebi. C'était un démon qui avait entré. Azui au monde entré na yo komona na yeko na ba image moko mona mwasi mo walali na sazomi kata suki azo ganga Fali sentiment zuye. Une femme peut-être mariée. On se comprend. Ça dit estango ya zo kota. Parce que batebele bazo mona ga vidéo. Mais biso tozo bandeko. Ngai natala kite. Nazaki na mabondeli. Natali vraiment concert à Fali te. Wana web Sabino frère. Na monika naza motozo le nika bachaka chakozota na ba vidéo moi ka extrait moi ka miki même pas extrait à 1 minute natali na concert wana te. Alors bandeko na ngai le kano. Alors bandeko na ngai eloko nini na koko loba na yango binomo boyebi ba batumi bazaka très émotion. Tout le monde n'a pas bêté na richesse moi si ba checker na ba TikTok azo ganga bandeko na siècle oyo bozo kene na concert au mikwe ici o badi ko kata bilamba o badi ko yo ozo sepela même na ba Mike Jackson tout le monde ba to lela mo ba o kanga ba o sepela mais beaucoup mi ko baluka donc ndenge esala na ba pasteur o balobi likambo mutakwea bandiko baluka bandiko kata bilamba ndenge esala mai pa mwana mwasi ndenge yazo expliquer mais bandiko ngana mona kiete tozo kende malembe tozo continuer on a biso molimo kokota ya kotaki ezana ba esprit déjà envoûtaki ça domination na salle mobimba et parmi bato ba mataki na podium oya kozala makasi te bazui moto na ye avant Fali te bo babantaki tango Fali aza déjà na podium na bastar oyo evitaki wana oui oya kozala forte spirituellement bazui moto na ye nde tomona bamisusu obeti na misia mpo osili mais nazoyebisa yo après eloko wana okoremarke ke bato ebele bakozinda parce que ezalaki mokolo oyo na moment moni journée à lobby le 25 novembre trône ya diable ezalaki na yo arena wana mais fallait akoti abimi na se ya mati alati noir otala bato na kasi noir eza signe ya aigle alataka noir aigle normal omona azaka noir et puis noir noir ezali signe ya esprit de mort noir ezalaka signe ya bawei ezalaka signe esprit de mort. OK mais fallait abimi noir ezalaka mais je te dis noir ezalaka normal te c'est significatif même sous bazolo baki abimi lokola ebembe tout ça ba commentaire ebele non wana eza spectacle muto abimi na ye na se oui mais elateli façon na okomona limaki noir mandaka na papo noir vous comprenez et ça c'est déjà un langage ezaki susu ye te c'est-à-dire ndenge eza esprit de mort nde etambolaki na sala parce que noir eza signe ya liwa esprit de mort eta bato ebele komona parti ya lobi bato babanda okufa bamort subite makambo ebele kobanda kosalama okolemake concert ya Fali abetaka na Bercy ayaka akangi système oyo balobaki tolataka na covid-19 ya kolataka bakashi oso comprendre après concert na ye na poto malade ebordaka na ndenge akosangana te wana l'époque ya covid avant covid ebiba oui ya beti covid ebimi et c'est propagé par oso comprendre na monde spirituel bango bayebaka déjà et puis na monde spirituel akokomata na scène te soki bapesaki ye lolenge nini akokolata te lolenge nini akokosala te et puis okomona ava bima alaka bato okomona asali signe ya azobalusa mutu neti aigle abalusi neti aigle après alimwe aigle apparaître c'est prophétique c'est spirituel donc aigle est un slogan te aigle eza puissance ya kosakana te eza la puissance de l'air puissance de l'air ndozomona aza likolo aza na puissance de l'air et puis ndenge aza wana aza déjà na
babane na ye eza signé na diable. C'est pourquoi moi na lobela ki on est na baïke quel que soit ba combattant ba kotelema, quel que soit les combats qui peut s'élever et mata et kita. Ya koye bezaki akosa la plaie parce que le diable sera là. Pourquoi il sera là? Parce que souci à diable les années, souci à diable les a qui a kokisa pour ça. Bande qu'on a sauvé la canne Nzambe avant concert. Alors bah il y aura concert et vous allez plein. Il n'y aura pas de morts physiques sur place. Il n'y aura pas les sangs. Bah combattant bah koma kutu pembe ni wanate nyoso elekaki prophète aloba na ngai moko personnel. Alors, c'est pas toute chose que tu viens devant les caméras oyoki, mais naza témoin oculaire, na solo la kina et puis ayebisa kinga onyo sur l'équipe. Alors, tozo continuer tu bando ki na suka, boyo kapena na boke bignon surtout parti oyo attentivement pour na ba chroniqueur, ba journaliste, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie quand ils vont rentrer en Afrique. Voilà, tokende. Moi, il impact basidaki, il fallait honorer yango. À sa disciple il fallait honorer. Il faut plein salama. Alors, plein salami, plusieurs invités na podium. Bengi Dadjou, Youssou les Sénégalais, Naza, et beaucoup de jeunes vouloir la poto, mais avec na au pas les succès, tiens, tout ça, je crois que et Nabastar Bazar Nobio on a présenté à peur de succès. Oui, à Rolia. C'est le diable qui est en personne. Moi j'avais dit ça dans le lobby bien. Surtout autre chose, ça image dans le lobby bien. Quel que soit les combats qui peuvent s'élever, à taille modèle ligne, à cause ça la plaie parce que le diable va s'imposer. Diable va s'imposer. Ndomoni bacheba mbila partout, diable a s'imposé. Combattant loin, combattant sur attendre zélaté. Aya solo trois barrières. Diable a s'imposé. A s'imposé. Question à niveau ya poto faya za gouvernement ya poto pour la bâtir les bilan. Diable a s'imposé. Macron. Blendjet's legendary Black Friday sale is here, and it's bigger than ever. Blendjet 2 is more than just a portable blender. It's the disciple à diable. Le diable va l'imposer dans l'ingi concert naïe moboule salamatea ça la plaît les cabiers. Oh, le diable s'impose dans beaucoup de choses. Mais qui a donné l'ordre de faire tout ça? Tu vois qu'il fallait non. Et puis, est-ce que la sécurité est fallu? Mais justement, qui est fallu d'après vous? Fallait a commis citoyen compliqué, oui. Il est notre frère congolais. Un patriote. Un patriote. On a côté étape, il y a Bissoba congolais, nous pouvons dire gloire à Dieu. Mais à côté spiritualité, Azamuto a approché. Et puis pour ton information, na bateau fallait même qui na poto, na retour ezana ebele ba kosala ba mort subite. Ah, l'homme. Mais dans zone ba ngaka ndenge na lobaki lisusu, bato ba ko blague. Ebele komona. Oyebi bato ebele tala remarquer bato ebele ba musicien ba memaka na poto. Retour na bango poto bazaka na vie malongate. Bon, babonga na pas si on dirait. Si nous avons qui baza déjà envoûté, baza ba chance na yo ta la diable a kopé solo ko ya pambaté, impossible. Mais c'est possible fallait au moins à ramener la journaliste. Pour ramener ton boy c'est problème est la ndescopi ya batwa. Mutake poto azongi. A côté ka nda zo vivre dans ma tolo a moi 100 mois 200 mais pour na muto avandi ça stabiliser vie exacte. Neto mona bala molo vrai. L'homme de l'église, mais quand même la réalité aussi est qui le peut intéresser. Bishop est patriote. Normalement. L'artiste et musicien Fali Poupa, autrement appelé Aigle, a fait bouger Yo Arena. 40 000 places à 6 citoyen moro compliqué, oui. Il est notre frère congolais. Un patriote. Un patriote. On a côté étape, il y a Bissoba congolais, nous pouvons dire gloire à Dieu. Mais à côté spiritualité,
aza mutu approcher te. Et puis pour ton information, na bateau fallait amemaki na poto na retour eza na ebele ba kosala ba mort subite. Ah, l'homme. Mais dans zolo ba ngaka ndenge na lobaki lisusu bato ba ko cha black. Ebele komona. Oyebi bato ebele tala remarquer bato ebele ba musicien ba memaka na poto. Retour na bango poto bazaka na vie malonga te. Bon, babonga na pas si on dirait. Sinde na zolo belo ki baza déjà envoûté bazo ba chance na yo tala diable ko kopé solo ko ya pamba te impossible. Mais cette fois-ci, il fallait au moins en ramener les journalistes. Pour ramener ton mot, il problème est à l'andela ce qu'on vit à Batouana. Moutouake poto à zoni. À côté quand on a vivre dans ma tolo, à boire qui moi 100 mois 200, mais pour la moutou avant il ça stabilise la vie exacte. N'est tout le monde a pas le mot vrai. Voilà. Donc bande konanga to komi na souka émission. Pourquoi pas Azali prophète pasteur ou Ali Kaka et pas na biso. Na komeka ko inviter pour te développer vraiment pour on a à kamisi nini à lobby ezaki sentiment ezaki ka parce que ba poser que ba question il fallait kaka répondre ou bien c'est la réalité parce que et vous allez pas sinon mawato mona ba mort subite aller kolobanae et bani kozungisa biso parce que tout le monde a battu belé ba beta ba Olympia ba nani ba bourreau ceux qui ba bourreau nani wana ba vina bango mobulu otali via ya ba Suzuki ezalaka neti ba bimisa bango bu pepela nzoto otali via ba babia ba kufa ba osu ba beta ba Olympia wana etikala ka souvenir alors PNGF ifonga tika simate alo bango kutuke ye gloire à Dieu anyataka place wana te alors bande konanga il y a physique il y a spirituel bato belé ba vivanga mingi na monde physique que monde spirituel mais ils ont monde moko faut qu'on combine kango de temps à autre pour na kozwa vraiment et le komoko il y a makasi boti kala malam bande konanga bon liker vidéo bon partager on est là ensemble. En tout cas, bon déjeuner. L'amsa conscience d'ailleurs, na makambo itali musique, kota mais comme kota sana katite parce que batu belé, boyebi ba exemple na bango, ba mama soki quoi ça ba tozalaki na ba mère Malou, tozalaki na ba Sharoufa, batu ebele o balanda musique, lelo soko moni ata mama Sharoufa lem susu azozanga ta $200 ou pona asomba lipa. Donc bande konanga il faut vraiment bosala bokebi makasi na mondwana. Bino bato bosepelaka na la bonne musique mais boyeba ke mondwana ezali bourré de diable. Botika la malamu, à bon attendeur, salut. Bye bye.